Yabino yende kwa yeli susu. Artiste, styliste, modéliste, créateur. Yeyo. Moye kolipe molakisi. Yeyo. Mwana oya zali musaya na nzambe molobeli na ye. Yeyo. Eri Kambulu. Kito. Bon dia a todos. Mukolo malamu na biso banso. Merci. Na ba oyo nanu ba s'abonner te na chaîne na biso. Bo s'abonner ebele. Chaîne yoyo ezo mema bolamu pona biso banso. Et na kosenga so merci mingi na ba oda si ba s'abonner déjà na chaîne na biso. Merci na bino pe na ba intervention na bino pe na ba vidéo na bino ezo sala biso kitoko. Sujet na biso ya lelo ezali na ba couple. Mobali esengeli abetela mwasi ne ba le passé na nyonso tote. Lokola pe mwasi esengeli abetela mobali ne ba le passé na nyonso tote. Soki non, expliquer pourquoi non. Soki oui, expliquer pe pourquoi oui. Voilà. Avantage ezali wapi. Pe désavantage na ba dega na yango ezali wapi. Okobeta lisolo ya moto ba le passé yango. Okobeta yango avant libala to après mariage to soki déjà mariage e kubi e botiba na pe elonami. Okobeta yango na moment nini. Eza utile to eza utilité. Ndenge tolobaka kaka na momesano. Moto aza na monopole mayele nyonso. Azalite. Voilà mutuna na biso yango wana. Lokola pe momesano kaka. Topesi 6 jours pour na biso banso. Na 7e jour tokoya to bakisa pe kamwa mpe mayele na boyebi na biso na lolenge oyo sujet oyo biso to pesi bino. Sino tenzame na lola amona bino.